conducteur de travaux. C'est ça le problème. Mais caméra zali pour utiliser le langage moko to ba terme moko lokola bébé lokola mwana muke azoko sa ba docteur en droit azoko sa ba licencié en droit mais c'est un voleur. Okay. Il faut tout le monde connaître ça que nos caméras c'est des grands voleurs escrocs parce que caméra bandi ko yiba kana 100 jours. OK. Caméra yiba 200 millions dans l'Assemblée nationale. Oyoka ko Olive Lembe motasala ki caméra directeur de la campagne na ye. Olive a déclaré 28 millions de dollars. Caméra yiba 100 millions te. Caméra yiba 10 000 te. Caméra yiba 100 000 te. Caméra yiba obele ba millions na ba milliards. Bashi. Donc caméra soki bosali na yeboy abaluki, soki bosali na yeboy abaluki, c'est ça ba surnommé combo caméra. Caméra c'est-à-dire malais caméréo. Mais moi ça, il faut qu'on se le dise. Attends, OK, na poto OK, no mona anse, mais IDP c'est en Afrique du Sud. IDP c'est en France, IDP c'est en Londres, IDP c'est en Norvège, IDP c'est en Kosovo, IDP c'est en États-Unis, IDP c'est partout dans le monde. OK, voilà. Mais est-ce que Kamera Goki koya ko sala Félix c'est pas comme président par rapport à quoi? Voilà. Sananga ezayo dotonanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu tungola lola. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine RD Congo. RD Congo Nabiso, cette émission fait plaisir précisément à EM, la japonaise, à Pierre Lévis, sans oublier le mot de Paris, Hervé Bamolo, et puis la bonne sanité, les Mawenzi, Mokonjo, Signakana, Big Vore. On est là toujours pour prendre les actualités, on parle toujours de la politique, parce que la politique reste toujours dominée par cette actualité qui passe. Aujourd'hui, je me suis préféré de descendre sur l'IDPS alimité entre 10e et 12e rue pour koyoka un peu ba militant ya IDPS ba combattant ya IDPS nengeni ni ba koyoka makambo la bango kolekana par rapport à cette situation. Je reçois pour vous. Bonjour messieurs. Bonjour madame. On vous appelle Bon, moi je réponds au nom de professeur, historien, politique du Congo et en même temps le membre de l'IDPS. Je suis cadre de l'IDPS. D'accord, merci beaucoup. Nangina tuna motuna moko lelo makambo ko lekana ebele tata mokonzi azana ngwende ne afanja comme on a directeur de cabinet nae kangamaki et puis à Sambaki dernièrement, je crois déjà ça fait au moins 3-4 jours depuis procès caméra les kanaki caméra à l'obaki kotanga a été 9 personnes basées derrière cette situation. Il a cité même le principal Oyaza superviseur, top président, top directeur général numéro 1 et Tata Mokonzi. Quand il a dit ça, on pense tous que Alaxa Moussapi et pas Tata Mokonzi. Et tant que de quoi dit te pèse, tant on de caméra samba qui vont au mona qui n'engagent. Bon voilà madame, je pense que question on a vraiment une question moko simple pour répondre. Vas-y. Parce que batrebele naie bakate psychologie ou bien la sagesse, intelligence. Il faut batrebele parce qu'il y a une différence entre les trois kawana. Parce que y a batrebele motumoso soit azali intelligent, mais ça sagité. Parce que la sagesse babota makanango. Mais l'intelligence, même ndenge totanga kana université de Kinshasa pour na koyekola kokoma langue mususu soit ko sala administration na langue mususu là ainsi de suite. Entre parenthèses. Bon, problème ya ndeko camera vraiment na Monique azana perte de vitesse. Azana perte de vitesse pourquoi? Parce que camera yemoko amikosi, c'est-à-dire quelqu'un qui a trompé conscience naie. Parce que caméra a trompé avocat naie, a trompé opinion publique. Le caméra zolo bakeni ni que non avabatu naie que moi je suis un intellectuel. Bon, cause à l'intellectuel, ils ont un problème mon côté. Parce que caméra si que azolo ba makambo azolo bawana parce que nazo mona caméra comme mona muke. Aza mayelete, aza sagité, aza intelligente. Azana sens et à réflexion. Mais c'est lui le faiseur du roi. Oui, non. En tout cas, madame Pesangata n'a pas expliqué parce que caméra lobby que non, yé azalaki
coordonnateur principal. Mais quand même en même temps, chef de l'État a signé signature naye Kamere Motazo kende kozwa mbongo na banki. Kamere Motazo ya kopesa bambongo na batoyo ya société oyo ya constructeur oyo basengela ki basala musala ya chef de l'État. Okay. Bon, mutu wana comment c'est possible à troper vigilance ya peuple congolais, toko troper vigilance ya ba juge, toko troper ye moko que non azalaki coordonnateur principalité, azalaki observateur. Autre pas en politique, ou bien en science politique, il y a différence entre observateur et coordonnateur. Okay. C'est-à-dire coordonnateur qui nomme l'observateur. Yo natiki yo place au pote au contrôle la kabato. Ngai na kei konomé moto mususu place mususu. C'est lui qui a fait la donc la et là on babenga kango na français. Donc tour de roue. Le tour de oui oui. Pona koye balolenge nini ya kosala a rapport wana. Keno moto yo natika ki awa yo obandaki kotala bato basali musala ndenge nini pesanga a rapport. Okay. C'est ça l'observateur. Voilà. Azali ko observer kotala bato ndenge bazosala musala aye ko pesa rapport et pas ya coordonnateur. Okay. Ensuite de suite soki tokei même na ba chantier to mona katotongisi moi ebele okomona ke chef du chantier, conducteur de travaux. C'est ça le problème. Mais caméra azali ko utiliser ba langage moko to ba terme moko lokola bébé lokola mwana muke azoko sa ba docteur en droit azoko sa ba licencié en droit mais caméra était jusqu'aujourd'hui non a commis docteur était parce que ba résultat qui thèse naïe aza licencié simple na gestion économique mais eloko ni na wakoko sabiso donc affaire caméra soka atangi bandeko wana biso tozali bato état de droit. Tu sais que dans le lobby que état de droit et kozala impliqué. C'est-à-dire soki kabandeko wana bakotaki na ndambo ya moyibi. Parce que Kamer c'est un voleur. Il faut tout le monde connaître ça que non Kamer c'est un grand voleur, escroc. Parce que Kamer a bandi ko yiba kana 100 jours. Kamer a yiba 200 millions dans l'Assemblée nationale. Oyoka ko Olive Lembe, motasala ki Kamer est directeur de la campagne nae. Olive a déclaré 28 millions de dollars. Kamer a yiba 100 millions te. Kamer a yiba 10 000 te. Kamer a yiba 100 000 te. Kamer a yiba obele ba millions na ba milliards. C'est-à-dire Kamer soka azana ba preuve nae que non azana ba preuve palpable. Abimisa yango. Mais nayebi que a regretté même avocat nae ba regretter ki comment Kamer a trompé biso attaque ba juriste ba komi beaucoup la ba papier hygiénique. C'est ça et là qu'on ayebi mais nayebi sur madame attaque journaliste ya mayele parce que nayebi que nazoyo kandenge ozochu banga mwa makonga moko boye po ete na fungwama. OK. Yeba ke muto ya zotongisa ndaku naye. Jamais akoki koyiba lisusu mbongo te. Idée eza ya chef de l'État. OK. Chef de l'État a tourné attaque coordonnateur. Directeur ya cabinet naye parce que natawana omoni Kamere aza moyibi azoko sela bato ebele. Kamere alobi ayebi saki Bruno Chibala. Alobi ke bino bozali gouvernement démissionnaire. Bokoki ko ingérer ou bien ko s'ingérer na makambo etali programme ya 100 jours te. Kanguza wana azaki ministre. Écoute. Oye bage Kamere azoluka moto oyo ya kokende naye ngai naza avocat du diable te soki Kanguza pona koyeba ke lokuta ya Kamere eza na nzela nazoya. OK. Je suis un historien, un politicien de Calgary. C'est-à-dire ye Kamere akomela Bruno Chibala. Kanguza azalaki na gouvernement ya Bruno Chibala. Akomela Bruno Chibala ke no bino bozali gouvernement démissionnaire. Bokoki ko s'ingérer na makambo ya chef de l'État. OK. C'est-à-dire gouvernement partant. Voilà. Bon, Kanguza na Bruno Chibala ba ministre na ye, na ba secrétaire na ye, basi ba keina na mai. Ils sont partis. Vous comprenez ngai? Mais comment c'est possible Kamere aya ko invoquer le biso ke Kanguza azali pe na kati ya dossier. C'est-à-dire yemoko a se tromper. OK. Vous comprenez ngai? C'est-à-dire yango to nazo loba que non Kamere il faut mutu na ye zo sala bien te. Il faut aye bandenge ya kobongisa mutu na ye parce que ya kanisa ki que non politique congolaise ba congolais nyoso bazama bazoba. Pe boye bale non Kamere elingi kolobani na Kinyarwanda. C'est un malais caméléon. Ah d'accord. Oui, na Kinyarwanda.
parce que combo ya Kamere ezali Kamere te eza Vital te. Vital ezali combo moko baye ko annexer ye ndenge oui. Parce que Kamere c'était burundais rwandais. Abanda ko sala ba aventure wana et pas baninga na ye ba étudiant étranger na université ya Enilu na kati ya Lubumbashi. Donc Kamere soki bosali na ye boye abaluki, soki bosali na ye boye abaluki, c'est ça ba surnomma ye combo Kamere. Kamere c'est-à-dire malais Kamereo. Mais moi Namboka, il faut qu'on se le dise que l'INC dit toujours que Kamere Aza faiseur du roi. C'est par lui que le président Fati est devenu président Fati. Moi je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe réellement. Parlons de choses de cette mouton. L'évolution de cette mouton. Bon, madame, moi je suis un politicien. Ok. Nayebi mwebele na mboka na biso. Je pense au moni bana oyo nga na format balikalika kabino na ba chaîne na bino. OK. Balobaka politique. Soki bandeko ya FCC bandeko ya INC, soki bazolo bakeno Kamere moto asali Tshisekedi poza lesika zali, c'est faux archifaux. OK. Faux archifaux. Parce que à l'époque soki babenga kanga historien parce que nayebi be histoire ya mboka na biso très bien. OK. Kamere à l'époque azalaki moto ya PPRD tango azalaki président ya Assemblée nationale. OK. Kamere bataliti bazoluka lolenge nini bakoki kotia piège lokola bazui Palou bazui MLC bazui ba parti politique mallette. OK. Ya ba congolais ba fragiliser yango sikoyo bandaki kotala lolenge nini toki kosala pona ko attaquer IDPS. À l'époque Kamere ba former ye ou bien ba fabriquer ye ba effraction moko quelconque que non Kamere fa démissionner parce que alobi likambo ya tre ya ba rwandais na sorti ya ba rwandais. Kamere a démissionné. Oh non, na komi opposant. Mais Kamere ayebi te que akomaka livre moko tango azalaki na Assemblée nationale. Okay. Que pourquoi j'ai choisi Kabila. Mais jusqu'à aujourd'hui, si Kamere est un opposant, pourquoi a commis lettre T ou bien a commis livre T que pourquoi j'ai refusé Kabila. C'est point d'interrogation. Okay. Parce que les Congolais ont une mémoire courte, baye bakate histoire ya mboka na biso, to bayebi politique ya mboka na biso te. Kamere lelo aye opposant na IDPS. Je pense au Yokaka Tshisekedi d'envie le père ayaki awa Kamere tango bakoti avatire na bango ya oya. Okay. Que non ngai Kamere na kei kozwa gros poisson Etienne Tshisekedi parce que soka akoti na dialogue oyo. Tshisekedi ayebisa Kamere ayebisa Kamere. Si vous êtes opposant, kende na Burundi, moi Tshisekedi na ko soutenir yo. OK. Mais lelo oyo Kamere ya ko sala IDPS pour être IDPS accéder na pouvoir. Vous comprenez que Kamere azali donc un politicien moko sa carrière. Voilà. Même ndeko nanga Shole, même ndeko nanga Shole, aleki Kamere na leadership. Est-ce que Kamere akosala Félix Motoyo azana un grand parti politique. Ozo bazo bengango gigantesque na monde entier. Aucun pays au monde oyo azana parti politique oyo ezali éclaté à travers le monde sauf IDPS. Est-ce que yo même non tokene nano ko katanga malobate. Nazo kata malobate est-ce que yo so mona parti ya ANC ya ba sud-africain aw. Yo monango ato okay na poto okay ndo mona ANC mais IDPS c'est en Afrique du Sud. IDPS c'est en France, IDPS c'est en Londres, IDPS c'est en Norvège, IDPS c'est en Kosovo, IDPS c'est en États-Unis, IDPS c'est partout dans le monde. OK, voilà. Mais est-ce que Kamere akoki koya ko sala Félix c'est pas comme président voilà. Par rapport à quoi? Voilà. Wana za ba débat ya bana meki. Voilà, merci beaucoup. Tokomi wapi na dossier à 100 jours parce que depuis bakangi Kamere za na kata prison, est-ce que l'activité ils ont continué ton projet à 100 jours, ils ont continué toujours ba sorte mouton et ça suite dans les années nini est-ce que relève ezali maison ba militant wana pour ne pas parler la bandela et tout suite nango. Bon madame na kopesa réponse na dossier à 100 jours na yebi que mokonza mboka azana ko préparer pour na démarrage nango mais na yebi sûr que non
babiloko mosusu est démarré déjà. Ah d'accord. Donc soki omoni nzela ya université. Oyebaki ke réseau moko esalama ikuna. Je sais. Mosala déjà ebandi. Ndenge nazolo banayo natiki banje natiki babiloko nyonso ebandi. Baso de mouton mosusu ezali ko évoluer muke mais ndenge mokonzi ya mboka apesi ningisa na adjoint ya camere pona ko exercer ou bien ko exercer ba misala ya cabinet ya chef de l'état na yebi que tout va bien makamunyo sezo kende malam donc pona kuna commentaire ezate parce que na yebi très bien. Voilà, merci beaucoup. Tosimbi makambu ya mukuna zalaki lobi na prison makala o bakanga kieto lo balelo c'est déjà un jour depuis azana na prison mokala to éviter so kali vungule kuna to azolia déjà vungule to éviter na ngina poser question moko par rapport à makama mukuna to na simi dossier mukuna na ngina tuna bu est-ce que makama mukuna ezali par rapport ya Mimi Chibola par rapport ya vidéo automona qui a sexe ou soit makambu ya mukuna eza parce que azosa ya éveil patriotique. Bon, vraiment question, une bonne question. Oyo otuninga mais ces journalistes il faut que yeba que vraiment question ya boyendenga na lingaka. Voilà, allez. Mukuna bakangi mukuna par rapport na Chibola te. Parce que Chibola azali mwasi ya veve mobali na ya kufa. Pe mobali wana abandaki ko travailler na mukuna ensemble. Donc banda Chibola mobali na ya azalaki envie mukuna viola yete ou bien alinga yete bakoma ba makango te et komi kaka mukuna akeye ko funda un saint bonhomme. Donc l'homme salette Joseph Kabila. Nde sikoyo baye ko fabriquer dossier que mukuna asali viol. Yango wana tozotuna. Est-ce que mukuna na niveau ya mukuna vraiment na niveau évêque mukuna zali? Est-ce que akoki ko kende ko violer mwasi na mutuka? Pe mukuna c'était pasteur. Mukuna azali musali na nzambe. Est-ce que mukuna akoki ko simba munduki? Donc makambo yo nazoyebisa peuple congolais à travers le monde ezali montage ya Jean-Marie Kassamba. Tika biloko yo tosi toyebi yo. Zela, pardon. Quand tu es aux autant à combo ya Jean-Marie Kassamba, voilà, c'est par rapport il y a émission au baote ko sala débat contradictoire sur le plateau. Ndé o sala liaison par rapport à Sandé Obengi que lelo ndé sali qui était mukuna ko ta prison makala. Madame, nakoyebisa yo. Moi je suis un politicien. OK. D'ailleurs na banda makambo ya politique n'époque à Mobutu. Jean-Marie Kassamba. Yo kangaye madame, yo kangaye. Mbuma mabe soki ezali o bien ndoki faut ko belela ye. Po yo kasonya alokaka na banzete te. Ozo comprendre ngai. Moi je sais, c'est ma concerne avec moi-même. Moi je sais, j'ai des informations à la source. Moto ya sali biloko wana eza Jean-Marie Kassamba à travers FCC. Bangone babengi mwasi wana balaki ye $50,000 bapesi $1,600 de façon que non écoute 1,600 j'ai dit 1,600 OK bapesi 1,600 andima akende kofunda mukuna mais mwana mwasi wana azana ba bébé ya mowei mukuna motale esakaye mais pourquoi viola kayete ndenge basala dossier ya Joe Mindongala yango wana basali ya mukuna ndenge basala dossier ya Cotino yango wana basali na mukuna c'est Joe Mindongala motazoza nini Jean-Marie Kassamba motasaka ba montage wana tout consort nana yebite Jean-Marie Kassamba zolinga donc azo accepter ko sacrifier ba congolais pour à travers pour intérêt à un étranger. Madame, biso to yebi mais dossier oyo nazo yebisa yo ke mukuna aza n'importe qui te ngai naza moto ya mukuna te mais mukuna lokola lobby réveil kazo sala éveil patriotique donc pona eloko wana bamoni ke non mukuna azoya mabe lokola mukuna yebi ba secret na biso nyonso qu'est-ce qu'il faut faire mais nazo yebisa bato ya FCC omoni na ba juge oyo baza kuna donc bato nyonso bakoti dossier ya mukuna aza na problème te. OK. Pour ceux qui mukuna aza na problème parce que baza na idée ya ko empoisonner mukuna. Pour te ba secret yebana te. Je dis et fort.
oza ko affirmer makambo nazoyebisa yo ke bango baza na posa ke dossier lokola mukuna yebi bango malamu mukuna c'était congolais congolais akolinga komona pasi ya bandeko na yete. C'est ça. Mais papa, mukuna ye kaka tango Kabila saki na reine betela ki maboko, atinga ki même na quatre églises ne ba betele maboko, il était derrière Kabila, il soutenait Kabila. Aujourd'hui après reine ya Kabila mukuna vient avec ses histoires d'éveil patriotique et puis tout le monde va vidéo bon comme bozo ba piège montage, on ne sait pas. Madame qu'ils aient FCC. Comment quelqu'un peut lui dire à base de $50,000 pour 1 600 pour na Madame balaki mwasi wana lopango. Bato ya FCC balaki basombela ye lopango ya $50,000. Bato ya FCC balaki mwasi wana lopango. Omoni congolais kindoki azanango. Yo mukuna leso mwana mwasi wana chibola. Bon là c'est vraiment c'est vrai parce que hier Tozaki na CK on dit que la fille venait là-bas pour demander de l'argent. On les a batambandal au bazar na nini. Moi je dis que c'est que moi je vis et ça que c'est que j'ai écouté. Voilà, allez. Madame. Nazoye bisayo ke bato ya FCC nde basali biloko wana. Parce que mwana mwasi wana abanda koye pa mukuna. Mukuna moto azwaka ya charge. Bana bazokola. Lelo oyo mukuna komi makango na ye. Quel est le contexte madame? Ezali donc ezali manipulation, ba manipuler mwana mwasi wana ndimaka